Tango zozo makamba Jean Koubala ngo sanctionna bawera wana penesco comme beta lisola bili biblo comme to le kaka. Aux intérêts ayi moko pourquoi bon gouvernement to za na ngwa seli ba jeune nini. Po bino bo zela wera wa za individuel ou quoi c'est là o bino bo zulu ki la ba jeune. Mampata za na école. École nini mampata c'est pas au rançon. Oh mettons aux moi si bo bisa que mampata ne mutatonga. Mais oui complexe scolaire mampata ezali so ye bien wote fo luko ye ba so continue ba internet so bitu ko mona ngo. Oui, rasala makambo bela boko la ba fazer rasala makambo bela pona ko aider pe jeunesse na kata Congo wana. Siko bana na yo tanga ka kombo c'est tant bayaka na maison mère wana to ndenge bayaka na la zamba ko luka malembe na répondre malembe na répondre malembe na répondre tant bana na bayaka na kata la zamba babenga ka bango mutu tango na ebisa ko loko mo zela malembe na ebisa ko eloko mo na ebisaka yo eloko moko ezana ba misie belo mona ba betaka na ba orchestre Congo. Donc soka leki na podo ma maison mère ta yo kaka bien ti po yebi que les sel et si kata ko umela ta ko sana ta inani et si ke pesa ye chance à ça la carrière ne kitoko ezaka wenye musique maison mère. Donc bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Semai Kiandankala twende X-Bass Maranura Il n'y a pas de demi-liberté, soit on est libre, soit on ne l'est pas, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Que dit l'invité? Une émission qui vous permet toujours de réfléchir sur les questions socio et culturelles. Je suis Nondi Premier, votre humble serviteur. Nalobara humble parce que Nazara humble. Bisoto to mi benga rater to zaba danger to koma so inunité. Merci beaucoup na bande onyo surtout balingara biso de partout oza 2019 année ya sikapo na biso to loba ke to zala vraiment objectif to travailler dur et au sengara bato Kinshasa ba fungola makolo ndenge zala rara so mama kangi makolo mama be ozala trop quoi. Alors un grand merci na Frank Stemai oza patron ya chaîne na biso biso to zala na biso awa bande tout bazola na biso na poto to zana no awa bolura biso côté mususu te. Merci pe na bandero ba soutenir biso de loin ou de près toza toujours ensemble na bino lelo to lingaki to yambela bino mutu oyo en fait nakata Luanda yende mutazali représentant ya Wenge Musique Maison Mère depuis vena biso ntone abima candidat malheureux biso na Angola to sobeta na masolo wana te vu que mboka peza ki na mbilinga mais to lingaki to recevoir mutu oyo azali représentant ya Weranson na kati ya mboka o poto me kampero sola na makambo bazo tonga bango pe moi trop et ezali sénateur Adricha yende vraiment tobeta masolo na ye et na ko kotsa déjà sénateur Adricha salut. Salut les jeunes noms du journaliste Abogar Boni. Merci beaucoup. Nazana kitoko bongo. Ouais, Pepele vraiment, Pepele. T'es na structure de jeu mon na que ça va. Biso Pepele tala wa pemena le roi de la forêt. Ba code des oeufs pamba bi benga erni so tala na tout en poto route rolobata. T'es na moni ba kapa déjà. Biso ratarate. On les a conversé go to donc on a za to kanyimi so donc ba robetelo li solo te. Bo rai zani. Ah vraiment ezaba ay ba Céline Dion donc qui m'a bien na moyo luki comme on se bien ngote non ezala mo pena Céline Dion ya solo en tout cas le retour ça l'émission et première émission nous en 2019 na monondré et pas na yo pas na yo première émission mais 2019 na ça c'est émission belé na atana ba 7 émissions zo les cas déjà na janvier vraiment comme peut solliciter makasi mais na osam sala ba tia biso pona biso bino bobenga biso d'accord yo la kakanga na ebisa ko ke malobano yango yebisa nga vie pour première émission na lobar na be émission tout au salara première émission na vie na sala ton na bandi boulot et pas le roi de la forêt na sala na yo yo mto yambanga yo mto sala ke bayi banga mbala liboso yebisa ngelo ko moko vie na nengo zo sololela na ebi ke lobe ko zala bien na comprendre ngo ke malobana ezanga. Merci beaucoup, un grand merci na bandero o tout bazo participer à l'émission Oyo, baza derrière la caméra, baza travailler
na bon fonctionnement ya bon fonctionnement ya émission lelo toza na Pativé Kadore la caméra et puis une assistance, il y a Joyce Ngando électrique et grand frère, il y a de Best Katende. Donc un grand merci na ba patron tout au ba soutenir ngai Serge Louyeye depuis Wambo atekara ba visor donc mo konza visor na kata Wambo Serge Louyeye na Wendy ya Almaya bon mesana kokena rosomba ba visor kuna. Un grand merci aussi na boss Manuel boss Manuel et les contremaîtres na Wambo toza toujours wana et ça la bien mutu ya mbongo ya Kisi Godzilla le patron na Wambo muta osarala na yo azala raté boss Godzilla. Pourquoi pas na Kadema tout le monde a le patron Papa Yoji toza toujours dans le bon Olivier Avuka. Alors sénateur Adisha ndeka to mesana to yo mo bi rythme ya émission oyo batu bazolo bapona yo on a besoin de la vérité non siko toi à la fin de l'émission. Wana wo soto bandit to kati. Fo na yebisa ke lo mo tang na zala ko lobela. To na zala ko lobela we raté. Obenga ngo tuna nga ba vérité na ngai te. Donc tellement na lobela ka we rapena so obenga na émission na no tuna nga ka we na maison mère. Mais c'est combien o tuna makambo za or makambo nga na sala ka wana photo tika. Que la structure ya émission. Nga ko tuna zala ka makambo wana te photo leka. Structure ya émission na nga. Po ya liboso to sala na yo bato ba sepela te bato ba silika makasa esinga soki sous forme ba émission bonga to chako kenda ka te on a bi pena touro na boyi. Ouais, na zo banga ba makambo asika. Eza problème te ngane na boyi. D'accord. Siko oyo ezani otombola loboko no sous forme ya prestation de serment au lobira que je gère une émission no lobara vérité et na rokosate pour aso kosi ba kangayo. Na wolo balanga marmo na mnoko na ko te yo ko changa sini to pesinga ni ngana witelo sini na émission na nga oh ni na ngozo boya boya yo ko mo tin na biso na magam na yo so za kisi na o simbi donc so mutaya chaka bunga chaka te yo sini na yo bo songa église na ngana sambele linga makambo na te Congolo chanzara ngana za bongo so église ngana sambele linga makambo yo zo tinda ngai te yo lo balanga kana loba donc ko tikala ko loba lo kutate na émission ya nondi pour nga pena loba jamais le kuta na loba ka toujours bo solo yango moni si de jiman pas tangia maman sociale maman pasteur alinga nga trop po ebike na loba toujours vérité donc na ina émission nondi na kobuka le kutate nyonso na loba c'est vrai mais à cause de la ouais ça le roi m'a prêté serment ici tout le monde a qu'on a papa Félix Tshisekedi donc ici les émission lelo est un peu compliqué parce que lelo y a linga mabe ya rosaralate mais toza toujours pris d'ailleurs rosalanaï bah candidat malheureux. Ça vous dit quoi? Weranson, un homme populaire, fameux, on est au portugais, mais zuité, la candidature, il y a députation. Ça vous dit quoi? Et ça, les bisous le rotin, et ça normal. Et tant que bon, bon, grand prêtre Martin Fayulu Pakatanagi, et ça, les le rotin. Grand prêtre Ramazan Chadar Katani. Mais on ne pouvait pas imaginer. Martin Fayulu le cause à la Maramusus, mais Weranson n'a comboisé dans une députation avec qui face à bâtiment où il a échoué pour la binu et Kozani. Et ça, c'est normal. On a le bas déjà, on a émission presque tout na sali. Donc, et ça, biloko moko zela, malembe kastozo kende. Et ça, biloko moko. Oui, ça y est, kala bat ba yoka déjà. Koyemba netini. Vous comprendre? Loba moi langage facile. Ozana posa, loba kadrisha nazana poso yemba. Makambo oui, loba déjà kala. Ça va yemba kas. Et ça biso peut découvrir voya adrisha oui yemba rani. Na boykas. Na boykas. Teto fungwa maro fungwa. Vous comprendre? Tokei. Masolo nanga ekoma sukali na mino kwa ba jaloux. Nazali nanga garçon ya bonne foi oh chamba. Nasala nini José Ngwete action za koto bayebisinga ke bolinga kanga te na sala attention Gilles Bavo Mwambo Eric Lukasi ngai batango nanga na kobebisa te na biyoka yoka epa ina ngai wera bolingo eleki mbongo na monene. Vous comprenez? Donc biso ba to yebi na biso bien que bate belé bazaka pembeni na makambo linga. Parce que tu lisolo que Weranson a zuité, ça fait un peu la honte. Il y a comme na marketing au bosalaki na marambuana mais zuité komi maklo baba makambo ya mabede makamabede je côté na kati de to comprendre qui on attend le bango. Nini yango côté na kati toi pe na posa to comprendre. Non, on a déjà effacé l'établir c'est les kaki. Et les kaki déjà toi on attend en moto. En Angola to beti lisolo on te puis na Kinshasa on dit bo beti en mois 40.
bato azotonga bino babi que eza vraiment le combat politique qui mais ouais rançon azaki nde na maloba koloba te manque ya communication, c'est-à-dire message na ye et pas ya population ezalaki yango to ezalaki important, il fallait loba na bato. Si on a personne na ozong c'est la réponse moko. Donc c'est que pour nani message oyo papa na biso Martin Fayulu zela malembe tozo kende po bin tozo kende malembe pongata na lobby ngata na lobby okolo nga ata na lobby okolo balanga ke na côté lika président na ngai ozo comprendre po to mona na baki kwiti presa kena asala yo moko mona ba omona ba propagande na yo mona plein ya bato mona banda ekolo bato ba osepela kaka message n'a pas ça qui partout bah toi toujours à recépel mais n'est pas ça comme makambu de ce côté qui côtérie et côté que déjà monté à Hollande la makambu ouais sonne très bien message ni nous ouais qui copie ça comme message clé na propagande message ya propagande message clé na ça qui bon message clé na il bosse ça qui na nous à côté na nous azokota comment bobenga on a Congo nini rappelez Assemblée nationale azoko tango pour na souci ya ba artiste na biso ya ba jeune oyo ebele bazo sa donc bazana ba talent na bango mais mutakolobela bango na kati mboka est-ce que c'est important ouais rançon na ça la propagande na objectif wana pendant que mboka population banaye kozela peut-être mutumo bako loba pona bango wera a memi propagande na pona groupe ya bâtiment pendant qu'il fallait ça lango pona population mobile asala pona groupe ya batunde ti banani pour yo ngana lotanga bakombo question te na lobby na est-ce que c'était important wera son a ça la propagande avec le message o eza ciblé kaka pona groupe ya bâtiment robo c'est-à-dire bato basala domaine moko boyi que copé sa message beaucoup important pour la population mobimba mais on a zoé bisa ya on a zoé bisa yo na zoé bisa à côté la qui population ngana zolo belo moko premièrement na awelele non pour ye non azana artiste musicien vous comprendre fawela non kana bango président makambo belo mona kana ya Congo za négligé Koko zoka batiste musicien ka tete zoka bato même bato basala ba théâtre wana so total belé tala lelo koma ka malembe tozo kende atangi bango nyonso alobaki oh non diko katanga tenga na répondre yo alobaki même artiste musicien même artiste comédien ba oh nyonso ka basala ka art o eza ya kopesa fierté ya Congo makambu ya côté la ki yango na po belé baza négliger na Congo to mona makambu belé taka dernièrement vidéo là où bela mais comme il faut l'externe internet ba osinga lisungi biloko na ba ko sala yango bongo te soki ezana muto alobela ka bango e ko zana mbala moko ya memi message balongo leloko wana biloko ya côté la ki yango et puis na population les sous présent na ba jeune ebele pe bazana ba talent wana bazo sala leloko moko te na mboka makambo wera côté la ki ezalaki yango wana mais ba weranson ce sont des gens au bazana ba possibilité ya makasi au ba koki ko soutenir ba jeune même pas ko kende nango na bandenge ya gouvernement bango moko privé bakoki pe osala ba magambo wana pourquoi ko kende na ba structure on a bandenge mo bato mona ko on est ça plus pour na ba intérêt na ye moko qui intérêt ya population aux intérêts ya ye moko pourquoi bongo gouvernement to za na ngwa seli ba jeune nini po bino bozela wera waza individuel ko sela o bino bozulu kila ba jeune fois que ndoko senga po même to mona kalona banzele comme même na balabala na o prince avo chefo ke senga na l'état zela malembe na bamboka mususu tozolo ba makambu ya biso Congo lokola ba weranson bakoyi ko sala ngote par exemple ba construction ya ba école ba construction même ya ba école musicale o ba école musicaux plutôt o ba weranson bakoyi ko sala ba bloko wana mais pourquoi ba sala ngote mampata za na école nini mapata c'est pas weranson o mettons aux moi si boyo biso ke mampata ne mutatonga mais oui complexe scolaire mampata ezali so ye bien ngote fo luko ye ba so continue ba internet so betu ko mona ngo we rasala makambo bela bokola ka ba fazer rasala makambo bela pona ko aider pe jeunesse na kata Congo wana eza pena na kata Congo pona ba jeune pona makambo bela makambo eza teke no individu ndem mtufa zo charge we razo charge ba ta Congo po ko kate po so gouvernement na biso mo ko kyango ah bon siko boki toke na ba réflexion le roi bateau batanga bateau batan par exemple to mona ba Youssou Ndour
basala ba école basala ba hôpital na bamboka na bango ba entreprise on ba pesa bato ba misala ya minene ozo comprendre ils font des choses importantes à la bénéfice ya population o ba pesa bango pe ba vie ba voix et puis ba pesa bango ba possibilité ba comment pourquoi pas que c'est la bango pe à sincère on est pas ba mission na biso Congo on ne le voit pas même on va faire rigola ba Koffi Olomide tout le monde on te pas ba Fally Ipupa quand même ça craint ils ont dépend na mboka mboka na biso zaki malamu te ba yusundu so ba osala na mboka na bango solem so mboka na bango zo kende bien biso mboka yeke malamu te ba osala ndenge nini ah bon fala pesa ba mai na kisensu ba courant na lobela ye eza makambo wana dongi makambo mboka ezo tambola bongo donc mutu na so moni na makambo eza na bien te pa ko bando kosala makambo suste ah donc zongi si bal na l'état congolais wana ndenga na monaka wa ndenga ndenge ba batu misuste ndenga na monaka donc mboka ezalaki bien te mboka na so bene ezalaki bien te taka mboka to defa lipa lipa bateka na mboka to defa lipa na tongo mutu yo kongola na soir pour moi poser to kimi raison comment na bango ya boutir quand même na mambandero sala bon na boya combattant makamna c'est normal toyebi ke non mutatelemela bango te mutatelemela bango te ponga na tika 5 mission na to mona ngatelemela ba diaspora eza normal bazo ki décision na bango bazo bundela mboka bazo ba décision na bango ba pesa ki punition biso no tande ko déclarer pour punition no cesar eloko no cesar na tana mais to mona ke punition ko meko koma makasi et comme ko umela et comme pe ko kitsana makama mboka mais to pesa bango fotite et ça normal bazo bundela mboka na bango so bazu décision faut ba sala ngo eza bongo ya normal ah tiko nani monsieur le président Félix Tshisekedi a côté na pouvoir est-ce que ba combattant de zo monela ba ko changer moi ba vie na bango par rapport ya marambo ya interdiction ya musique na poto wana sko yo tikinga na musique ngoko tsanga na polémique et na nini na ba politique na yeba ka makamba politique te à part makamba maison mère na ya wera na yebi na ngati te wana faut benga ba combattant bazaka na ba palanka bazaka na ba populaire kine pena luka bango tuna bango bazaka na ligne na ba ndeko na biso a poto OK penda okuta na bango lobi ba combattant ndenge président na biso Félix Tshisekedi azui président azui nini boye c'est beaucoup tika ba pona nini ba répondre on a répondre place ba combattant on a répondre na place na bango ndeni so ba combattant pe na ngola bazaka ke na palanka na do Miguel okuta bango eza na dash moreloba so zo équipe politique te politique équipé oui bien est-ce que politique équipé na ngai politique équipé nga bien sûr que parce que tout na politique à répondre pour na ngai royaume politique équipé nga tant ba élection comment qui ay comment qui maramboza mbutu zo pesa lisola Martin Fayulu se ko banda olanda ngo mais oui tout la makamamboka c'est ça politique donc tant eza politique nazo tala politique mais nazo kota politique te yo ndongo kotanga na politique veka ngana kenda émission vitesse ke na ngaka bongo yo dimne nga volume bonne tant ba tozo mona makambo est important yo il faut lo bozo boya ngo zo comme ça ngaya nondi tunanga maka musique si da tozongela musique bobenga biso ba candidat malheureux tondimi biso to boya na biso te tondimi bo fandi na ba Facebook partout na ba YouTube makamba wera bato mususu basali ba fête na bandako na bongo tunanga makamba maison mère ngai boloba jangu balo saka na succès te boloba loba tant jangu bala le karaloba ba makam parce que jangu bal na ba décision importante il y a population va comprendre qu'il faut passer à jangu bal quelque part bon on a té qu'il y a et ça la moi et loro morobo wana il faut bon apprendre et loro e bon mabino ba journaliste beaucoup mina émission na yo soki muta lobelo ka mabeti mutima nozo yango na zolo bana yo tango zozo makamba jangu balo ngo sangsona ba wera wana penesko ko mobeta lisola bili bibloko moto le kaka l'ensuna ba 87 nandeni ya wana lobi na yo donc bwaka makambo ngo kota tunanga makambo yo bengeni nga ya wera komo kota nga makambo susu honorable wera sona ko yo comme honorable eza problémité la vie continue eza problémité yo fanda no tsiko mona diplôme ya Jean Goubal te tsiko mona diplôme ya wera te donc c'est comme makamba chiki bango ne mbayebi donc eza problème te to leka place wana tika kotangisa ba komba batu ponga na yeli a kolobela makamba wera donc oyo lingo bandanga no ningi siko ngana banda ko manke batu wani banzoi basiliki nga udo bloko wani ko takate poso bandika ko banda ko mekandeti mabe na wera siko muteme ko masko ndie ba chumi ngambeli do foka makile bima
Non, mais quand même, comme vous êtes avec des gens, même à Tabato Bazaranayo, ce moment il y a quelque chose qui ne va pas. Faudra rester dans l'ensemble de te réfléchir peut autrement. Toi, mais que peut recevoir là-bas. Côté ni Simba ite peut voir son à candidature les cas à les cater. Pourquoi pas vous nous fanda le président Monio Zadanchi et le réseau bon ma groupe yangwana bureau. Aux alagi place wana. Qu'il faut tirer ça ma président yoza danger. Aux alagi. Comme nous beaucoup ma imaginer. To yebi fonctionnement ya ba bureau ya ba. Ko compare biso na ba bureau mususu te. To compare bino te so boza. Batu na batu bazana makamu na bango. Bino pe boza ba musicien. Oh papa. Tsala bango batsala makamu na bango ya bakindaka la muzika ya bakinini biso to awinye muzika maison mais. Ko compare biso na makamu na te ke bino na banante. D'accord, sénateur Adricha. Olivier Vouka, iPhone, Patou Kiama, Lumière Yalemba, fils Kiala, député national, mon oncle. Emani Kiala, il est le boss, Nakatech congolaise, Wana, Azana, vitesse, Yarosaralante, boss, Emani Kiala, Napesi vient en Moko, Kaskito, Neto, Motopamba. Et puis, voilà, héritier Vomadouche congolaise. Pourquoi pas na Eve Kasamoto, Ben Willy, les Gabonais, le plus suspect. Tout ça, toujours dans le bon, tous ensemble, Nayo, Babi, le 11 février, Bissonion sont tout au coup dans Louge Bar base et pas Hervé Katanga, la ex Dona Monica. Soirée sexy et Zawana, ça dit la fille la plus sexy à Ozwakado Naï. Kings Lova, Nenga Oloba qui la fille la plus sexy, Azana Kado. Donc moi je suis la plus sexy la fille la plus sexy de la capitale et on s'en la biso bien. Habité sénateur sur Royapé, on s'en la bien. La fille est plus sexy donc ma belle épaulée pour ça bien beaucoup mana bakindumba moko bino ba journaliste to yebarate donc fani ka soirée sexy pour no chatter soirée biblique beauté IP ba tout cas sexy faut ça voilà c'est la terre Adricha en son azongeli ba répétition c'est depuis quelque temps tout le monde est très sérieux à son million vraiment au fond au que maison mère biki sinon te bonga bo pangana wa selon ma kantina bino wengeza nzete wera musisa étape bukani azara musisa oh makase ko wera azara musisa oh idée na bino bo ande ko zowana ba idée wana donc wana de bino ba makanisina bino te to mona déjà que carrière wera son alinga entamé na mamba musique nga simbate tonga to la sabino ke bino mboloki vraiment présent au bon na biso yango na yebiso loko moko tant fanda na petit na biso jo 50 électrique fi moration makasa ba journaliste alors ben yabi bino tout bokomo kanisa fo bolinga to ya to sala ba émission ndenge moko ngana ngina na idéologie na ngatu ba comprendre pe que non ngape na koti ba mai na ngamususu eza pe ndenge bino bokanise kele misu na wera soka koti na makamba politique ke biso ndule kufitei wala selon makanisi ya batu ndenge ezalaki biso tonga to na idéologie na biso bozo comprendre que côté kuna makambo zo ke negoto PG c'est bon donc batu bakanisa ke o wera soka koti kuna maison mère par terre ngere simba te po wera ba yebi na musique pour le lobo tanga komba wera batanga ngona nini te mutakumba ka Volvo to nini te ba yeba ka musique wenge ti lelo ba programme na mino zo ke ndeni na retour déjà wera so voilà ba programme zo ke ne pepele bientôt tozo lancer déjà single na so marché single na biso ça na 5 chansons et 5 titres 2 chansons na 3 génériques donc bozo zwango bientôt donc to stopa ki yango poto zana na posa mboka makamba mboka ezwa kimia tellement to zana makambo ya propagande ya ba élection to zana posa bala mboka balelaki Petro fayaki président Sika makambo bala mboka basenga ki yango esalami donc na minute to yebi ke mutu tout so abimisi disque na ye akofetango kitoko na bana mboka po bana tout ya mboka baza satisfait na ndenge président Sika koti donc yango to paye no makamna biso tout mena minute le quoi d'ato président na biso Sika Félix Tshisekedi wa Mulumba donc na minute yo makambo tout ça déjà pepele donc dans 10 jours donc bozo zo déjà parking déjà bobina non moi mukie koti sabor bien parking de car wana parking wana za nan tabwaki on bon on les a générique il y a Jamaïque à Betty générique Mumbai mon pourquoi on a 3 génériques toi na générique moko il y a orchestre animateur tout babwaki tous na parking au Jamaïque mo babwaki bandeliti suka tous a peso suna taxi jaune on les a Diego ye babwaki mobimba ye moko ah ya ntoro na moni maison mère et pesa biso ba sentiment ndenge to mesanara kozwa yango kutuno eratati biso sentiment to pesa kaka mais l'actualité ya maison mère ça marche toujours avec de polémiques to fandre carabo parfum du verre na kati ya maison mère bo sili sabana ya la coste siko bana na yo tanga kombo c'est tant bayaka na maison mère on a to ndenge bayaka na la zamba koluka malembe na répondre
tango bana na bayaka na kati ya la zamba babengaka bango mutu tango nayebisaka eloko moko zela malembe nayebisaka eloko moko nayebisaka yo eloko moko eza na bamisie belo mona babetaka na baorchestre ya Congo donc soka leki na podium ya maison mère tayokaka bien te po ayebi ke le sel esika ta koumela ta kosala na ta inani esika epesa ye chance à ça la carrière n'est que tout que ça a une musique à maison mère donc pembe na le roi de la forêt tika pe boyebi ka wana za soldat ya petit na biso il faut to tika pe tu wana za la wana na kati ya maison mère mutayeba parfum d'hiver azate ndeti nga kunena koyeba ye ponga na banda ozaka na la coste mais na kati ya maison mère mutayebi azate tipa ya wana pe bayeba te ka uta pa la coste ba kompola mtu mwa ya sali test na ye ba député ba sénateur ba beti maboko bazui na bango wana eza humiliation zo monde o laksa o yingo yebisa biso ke pa la coste tika la obimisa batute batute ba ute pa la coste wana comment te yo tan comme parfum d'hiver pour oyoki ya sali test na maison mais yo yeba pa la coste yebisa ngata vocal na yembela nga vocal na moko na pa la coste kasi on a lobby na yo ngata na émission na ko yembisa auto kimi question non na kimi yembela nga vocal na moko mais ngasko na yebi ya kala ponga na zaka na la coste na mona ka jeune moi évoluer ande bazalaka bango na ba maso mususu ba Freddy Miyake bazalaka et pas ouais koka po yebisa ve Vincent nde to so ba mission la coste moi tromper ça faut petu na utaki et pas la coste trop tikate pour la coste ça ne peut mtakanda role ka pe babando ça sabino parce que je singando petit na nga utaki pas ingénieur Rafingi ndukuna na nini aye na ko luka msane côté mususu do ba telemelaye pour bien non viens ngazana ko kota tauti ko tona mutu mutalanda eskambi setem rien to zakana tina biso makamone banda kala biso to banda makambo na kala donde zana biso ba mise ba vira na bonka podium wana to ko kanga mutu te to benga ka mutu te donc tika ko mona jamais mutu mo maison me ratinde la mona moko boye o testo yaka ko to jamais po biso batu ba yaka so na biso na équipe na deuxième équipe na wero tali ba mise musu bazana so yemboko lela so bazo yemboko lela donc toza na tante ke ya kobenga muto tinde testo yaka poani ka fa divers yemba de ka normalement de misa yemba ya ile kinena yemba kuna po batinde testo félicitations quand même Weranson azana bane belé lelo évolution ya bana maison ya Weranson li bande zo mona onderen wa ndambo ezo tambola nango bien ezo kine bien ndeti ba marque déposée na biso le roi Fabricas Maestro c'est bon qui n'a rien bien au monde ba Robino c'est bon tout le monde ba nani ba faire rigole ba nani donc c'est bon oh bon c'est qui n'ingana to so musique à Congo ba faire c'est bon quand même Tolobi c'est bon c'est bon quand même auto misa la reine de Sabo quand déjà te ngana on va la reine de Satan ya nani na yebite na yoka dernièrement nzemo na koti na kati ba chango babiki la reine de Satan donc pas wana na yoka msusu quand même yoka ki on a bar non on a bar mais ce que ba chaki on a tango ba komena ba kwiti mais ba kalwa na ko banda tia bango liboso wana na minute esimba na bina yoka nzembo wana tango komena ba langwe au moins so mutalangwe bokozo ata bido bandi ko beta mbumbu abinaka donc ce que ton ba langwe pe na ko na kwiti ba chedo mutu musoza so na kwiti ata ba beta nzembo ezo finga ye mayebita zo binango mais batikala ko yebisa ngate ces années mais on ka la reine de Satan donc on a bile mutasala la reine de Sabé za vena biso grand père Bozibozian mais quand même nous toujours kende déjà vers la fin on veka déjà au changa signal déjà que tongito to suki sa émission na biso mais ekoki koleka biso bote question loko la to bandi année 2019 to comment ki dia na séance ya kimia batu ba comment komi pesa ba conseil komi limbisa to mona Fabrigas asenga ifali pardon to mona ki fali pa loba ki on a za petit nanga mais ko comme une étape moko boye fali a pesa ki ba musicien ya maison mère conseil que Vincent naza vient na bango tout ça mais to moni réaction ba musicien maison mère et simbité c'est-à-dire fali akoki ko pesa bango conseil té po bango pe ba ko pesa fali conseil té to moni babindo mbalobi ke fali akanga munoro na ye po ye pe ayebi makambo a isolo la na ye bakala tango ya sala teste pas ya Vincent nani babindombe azanani musicien na bino ya maison mère tout nanga barindombe barindombe babindombe voilà so yo babindombe wana tika yo kayete loba misusu bah voilà bref na éviter
ala munene ralo yo moi ga batayo ngaza taille ngaza munene ozo munene ndeni il est pas américain oh représentant ya wera lelo on compare ngana batu msusu utanga bakomona ngana batu ngaza ka drisha sénateur correcteur oncle correcteur bi ki rouge ndenge za les jeunes non du premier mutako ya susto nga premier azarate to bi non ndazaka moko donc ya koza lo nga taza ko nga ndeni yo ngana lo ba tipi Gérald oyo ba nani oyo kinga to kende. Bon voilà, musicien maison mère boy, tout le monde prince d'Angola boy, tout le monde boy. Il aboy nini, il est prince d'Angola na boy nini. Aboy conseil au fallait appeler ça qui est ba monya surtout na babi. Ni azanani, atambola moya na congolaise na basaki na mukongo atambola moya. Ya oboya conseil appeler ça na mawera. Ene ngazana komi. Au moins batu misusu ozanga actualité ozanga eloko ko sala, de comme so ba lobelo likambo eloko mo Italie ata yote zata na point na yote, il faut répondre kaka point nini. Yo posaka na posa ba chape kaki nganda lobaki. Ya wa mbongo nyoso zwi na Angola awa okay beta banze monene. Okay banze monene. Bango ske tika mukena yo ka obeta okay nganda cheba nini bo obeta kote bona elo diniki bakangi yo. So beta banze mbuya bato ya bakofelo mide beta batabula beta bana so beta ya wera bakangisi yo. Na koma sko bongo. Ya wa mbongo wa uto luka wa ya tamboli partant so beta ti soki wapi. Obeta banze monene. Ngando kangisa bango siko na laksa bango peneke no wera tikela nga relation na mboko mona peneke no général abengi ba yona se kangina ba misie fimbu. On beti prince d'Angola. Oh koka. Ah? Oh ko beti prince. Ah na moni za danger pana yo ndebo kenda kulia na restaurant. Bozolia fufu azotala o mpanzi. Ah kasiti ona lo biso azoboya ka boya kana baluyenge te. So boya kana luyenge akeba. Paze lo côté. Aya kutu babok ka crime ko ba fulai. Akenda kasiti. Mais à respecter ouais en son aboy ne ka conseil a boy a conseil wana za ki impolite so muta lobby ozana posa boy tika ngweleka yo boy a fali yo boy ya zanani oboni boyoko bon boy batura na loyenge to ndeni est d'amboanda so nani a sénateur a dit ça dans kanatura fait kalamoni to succès na biso 2019 yango tozela nini pour et pas sénateur Adrisha ba projet non ya Angola pour yondo za représenter Angola ouais ba projet zebele bientôt nazo salisa barbecue ya formidable pour na resepela bientôt tozo ba single na biso ya 5 titres pour yo bikenga naza le seul représentant o alobela o bazate ba tchaka ba minoko naza le seul représentant au président na PCX chaque mois naza na kin pour naza na oke Kishasa na kinda na leki na ba TV na la on hôtel cher na flat cher donc naza l'aise makambo tout donc car bien zo tambusanga na seba naza ngamoko na sala makambo wana gloire à Dieu na kino tambola na car mais awa car za raté fo matara ba transport ba eza problème ité zaka bon ata batonyinga ina tambola na mutuka ya orchestre mobo ya problème tenga tamona bakara kala avant kutuna makamba les rois de la forêt na tamona bakara yanga mongo ba circonstance ka to teka etalinga te kan soko lobi bongo ya problème te eza problème ité mutampia ka za respect boy mutampia ka yeba na ba yebisinga bibino kansini soki Adrisha zo kanga mana maramba wera so to loba ke wera asfula kalsu batute za ratione le côté bochara tembe soki bolingo mona ke wera za ratio le côté botel Adrisha tant maison mère zalala Adrisha en Angola linga tambo de na car ligamba car ya yangote ligamba car po est-ce que 400,000 kwanza ozwaka bonga na kozanga 400,000 kwanza 400,000 kwanza otamo na car danger nga to na kozanga 400,000 kwanza naza les seuls jeunes à représenter l'orchestre na fan na marche lupango mobima na futela koleka batu tout bazar batu musu ba lela makamno ba fana ba kona na banini pe ba fana pa batu ninga futela lupango mobima na kata marche na ba possibilité wana siko selon bino de bokanisaka il paraît OK yona ebisio nga na danger na grand prêtre na ninga mukiti d'accord merci sénateur Adrisha toza dans le bon un mot de la fin to kabwana yo ouais un mot de la fin ezaka que non bana tu ya maison mère au bozelaki formidable bolela ki bocheki makele na ba groupe TV bino botika tana temps pour tout l'examen pepe oyo mboka na biso zwa kimia le roi mboka déjà zwa kimia bozo zwa déjà formidable na bino avec 5 titres bientôt bozo zwa na parking oza générique to PC change na Jamaïque pour abini sabana Congo après wana nde siko bozo zwa pena single mobimba pena na 5 titres na bino pour na repesa mbote na bani na Marlène Lopez de grand matériel babi grand prêtre mère maman na Winner et Paradis sans oublier président Peggy Tombo na 4 à Paris babi muto atindelenga Péritien Voima 23 kilos pour y mon Péritien Voima elenga yayi Péritien Voima déjà ba kapa na betim te elenga donc président Peggy Tombo ina tindaki 23 kilos
na bosanité Alexis Lumbi papa yoyo yo bengi Japon Lumbi papa yoyo yo pe kolina on a monaki biloko comme déjà va petit nanga Laetitia Malo comme déjà jeudi bientôt on que soit biloko on a moni Jose ngando électrique petit nanga na oboka etro babi makambo likola makambo et puis Pati Veka les grands réalisateur yazalaka nga azaka nga boga po yazaka toza mabeso selne mission fabi miso bien mais nga azaka da boga pour le bateke na caméra no na bimi bo jeune nom du premier o atika nga te so azana posa makamna ifo benga ngai de na pesi mbote na yo na pesi susu mbote na Michel Bakala na kati ya palanka babi maison isola tsa ba jeune mikolo kitoko na zonga na congolaise casquette toneto moto pamba oncle JC Ifonge babi mikolo yo divin visor pazo sala makambo kote kuna il pas gagné na congolaise pour tous son attente to qui inauguré bientôt le Rwasika et puis na moni na rue 13 salon JP pas tout son angol base na ngwana et puis Bouboule chef de guerre yemi kolo abi salon na ba benga nova tendencia donc merci beaucoup nabino tout bozandaka ngai Canada France partout Chantal Bomolo na kata Canada bambote nabino merci beaucoup mesdames et messieurs c'était le sénateur Adricha na ela lo babo abino bokom na système moko boy biso to fandi to sala émission na suka tanga Adricha lo baka moi 3 personnes na et comme monsieur bimbo bokati bo mabanga na ngai mais bino bo baka saki mobimba mutaka ta rezate soki bo mekoka ta mabanga na ngai veka et ça la biso bien quoi veka donc voilà mesdames et messieurs c'était sénateur Adricha Yaza représentant ya wenge musique maison mère en akata Angola bande rebelle ba yebie ba saranakin bande ko ba sepeli na émission o eza ba émission na biso liboso to sali to sala na 2019 to zana bezo bo pesa biso chance bo pesa biso attention na bino o a sepeli na émission o bo partager yango ebele bo like yango et puis bo tika ba commentaire na bino tozo sala ndenge kaka to bolingaka to sala po to continuer na makambo ndenge wana un grand merci na bato tout bazalaka na biso en tout cas ndeko na ngai toza na awa Jos ngando électrique eza vraiment bongo évêque distraire ngai to ke voilà vraiment ah ndingo tsango zo distraire ngai merci beaucoup na ndeko na ngai Jos ngando électrique donc tout ça dans le bon bandeko tout ba soutenir biso tout bandeko baza na poto toza na posa ya ba appel na bino ah bota la peine non di premier yo journaliste na bino mo ba kolinde nga Adricha zozwa et ça la biso bien mo ba chombo ba code talaka toza na Afrique biso bino dans la poto kande mteti kalangola tozwa lisuite grand prêtre Amega de Newade na wambo kuna dans le bon nayo et puis docteur Yvan Almeida docteur Yvan Kalamingite na marche on a venir à Monique boutique d'habillement chez docteur Yvan Almeida et faut barana balabala Adricha yo ka soni pona balabala na ngai balabala ya Adricha quoi donc docteur Yvan yeli biso biloko ya Italie biloko ya France en tout cas to bandrobeta ba émission musu kuna pobo mona le docteur Yvan za na vitesse azana coup d'œil azana ba possibilité na ye a otika banderote ba to bois quitter tozalaka ya Léon Makobo na peso pe bambote tozali na kata wambo ba tumususu to bois quitter bo comprendre biso non di pardon émission si la té parti pesanga na lingaro mingi pesanga ka 3 personnes na bosana qui viennent nga Willy Passiem na kata Paris vraiment avec Willy Passiem président Selefumu sans oublier ya Dada Zolana ya Dada Muzinga na kati ya États-Unis. Mon président Dada Muzinga. Ça pose une besoin ba mona ba kapa o. Mais faut pas monati. Heureusement. Ouais mona tout ça là on a les rois de la forêt watala. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba. CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semai qui andankala. Twende. X-Bass Maranura